Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokute la bino, yana topesa kabambote na biso, ndenge tobandaka émission na biso. Avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur parce qu'il est bon. Balobi kolala kolamukeza habitude te ezaka kangolu ya nzambe. Ba vrai ba abonné na ngai, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Balobi kolala kolamukeza habitude te ezaka kangolu ya Seigneur yango topesa ka merci. Bokota, s'il vous plaît. Bofongola ba téléphone, bofongola ba ordinateur, bofongola ba télé, bolanda émission nini o cuisine ya Niki TV amemeli bino na mukolo ya lelo. En tout cas, biso tozana tolala kate cuisine ya Niki TV alala kate aza toujours kove pona ba abonné na nga, pona ba vrai na nga par-ci par-là soki na oki information na memeli bino ngona lobaka tout le temps ba abonné na nga ba vrai na nga, bozala toujours branché, bozala ligne pour recevoir encore des émissions à kitoko à kitoko. Puis nazo senga s'il vous plaît na ba maman nyonso ba papa nyonso o ba kozwa grâce ya kota la chaîne à cuisine ya Niki TV. Oyo nanu à s'abonner s'il vous plaît, s'abonner pour recevoir encore des émissions à kitoko zala toujours à page quoi. Cuisine ya Niki TV azo sala toujours musala na ndenge ya mesana. Kosala s'il vous plaît, bo commenter, bo aimer vidéo, bo partager, bo tchaba cœur, bo partager vidéo par-ci par-là. Et kosala vraiment kitoko live na biso alelo na monto komi 10. S'il vous plaît, ba j'aime ezo matate, ba maman, ba papa, bo bouger na ba j'aime, bo bouger na ba commentaire, bo tchaba cœur s'il vous plaît. Cuisine ya Niki TV alinga ka ba cœur mingi, bo tchaba cœur et kosala nga bien makasi tala kaka ndero na bino mwana mboka et tozo sala toujours musala na biso par-ci par-là bozala toujours informé quoi tozo sala ndenge to mesana kosala ba abonné na ngai tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop na prière trop pour na bino o nyo to kozwa grâce ya kota l'émission a lelo na mukolo na lelo partout bozwami ba papa na nga ba mama na nga ba ndeko na nga nyonso na pesi ba merci à trop nzamba lola pambola bino akokisa ba posta na bino parce que bofutaka ba courant na bino ba wifi na bino bozotala ba émission na ngai moto pamba ndeko na bino ngamona na bino leki na bino en tout cas nazopesa vraiment ba merci au fond du cœur na ngai pour na bino nyonso na pesi ba merci ebele tozo continuer toujours émission na biso ndenge to mesana kosala émission na biso balobi bombe eza bombe bombardé bomba ngo bombardé na ngambo nani e bombardé na ngambu ya papa esobe boyebi ladi esobe comédien na biso papte muta théâtre na biso to bengaka papa esobe tomoni na moyi ya lelo balobi yiki ezali eza koyinda bombe papa esobe azolela. Cuisine ya Niki TV alobi papa esobe bonjour bonsoir ozolela nini. Papa esobe alobi botika nga tranquille papa esobe azolela nini bandeko nanga bokota papa esobe azolela balobi azolela tellement papa esobe aleli trop cuisine ya Niki TV alobi akoki kotika ebongo te akende akonsoler papa esobe parce que biso topesaka toujours conseil tomemaka pe chaîne na biso tozosala toujours musana biso ndenge tomesana tofingaka te tojiraka te mais tomemaka kaka solution topesaka toujours pe topesaka toujours esiko tomoni muninga azolela toye to consoler azwa vraiment pe o mukile koki kopesa te kaka Seigneur ye moko apesaka ba vrai ba abonné na nga papa esobe azolela séparation ya ye na Nadine Bola ers mwasi na ye botu na nge eza nini ers mwasi ya papa esobe abali mama ye babala kaka balobi soki muninga abali sepela balobi le panier circule encore lelo eza tour ya Nadine Bola lobi ekozala tour na nga tour na yo bapla panier circule encore na mutaza na ta na ye balobi papa esobe azangi azwi panique akomi agité quoi Nadine Bola mwasi na nga Nadine Bola mama bana nga Nadine Bola pourquoi salinga bwe Nadine Bola pourquoi décevoir nga balobi eza koyinda cuisine ya Niki TV alobaka avec précision na ba vidéo ba audio ba preuve eza tout na kotiela bino ndenge kana na misana kotia bino bozala l'aise toujours bokota pona continuer vidéo na biso bokota ba eza koyinde yindi
papa esobe ezolekela azondimata azomona ngo ndoto meza ndoto te bokota eza koyinda vrai bomoni ya mwasi atona njoto nadini bola botala bana papa esobe babota 3 garçons fille moko papa esobe ovandi na mwasi panda 20 ans ata kobala mwasi te papa esobe nazokotela na nga mama Nadine bola te polo bo pona bino bana basi te muvai na mwana batu panda 20 ata kobala ete tika lelo babale tala civil ya mama Nadine bola yo kanisi soko botisi mwasi obale ete atuli te oza na diamant na maboko zwe ba valeur ya diamant na te batu misusu bazomona valeur ya diamant na ta mwasi kitoko ta mwasi atonda bandeko na nga bokota mibali bokendaka mabe bosalaka mabe bozana bovai na mwasi akboti mwana moko aboti mibale misatu boluka na solution kete na bala fille oyo nakende na famille na bango nasala ndenge ekendaka me papa ezo bozwi na bambongo osali baaventure par-ci par-là otikali kobala mama bana na te ersi mama bana na te me moko abimi na ye alobi te nga na kozwa na nga kaka Nadine bola abota 4 bana abota 10 ngala lingi na nga kaka Nadine bola esobe omoni orate ta mwasi atonda njoto kondima ta abota 4 bana mwasi kitoko Nadine bola umela bafélicitation ma chérie boende tozolinga ete ya mibali ete ya bandeko ya mibali par-ci par-là bakomona ba video oyo soko ozwi petit sœur ozwi mwasi ya batu bala ye ozwi ndeko mwasi abotelo bana bozovanda bien pendant 20 ans 20 ebele boboti bana bakoli bakomi ba jeune garçon motikali kobala mama Nadine bola te ozokende ka ya keba kolakise bambanda aza pe na njoto azana mai na makila yo kaka pasi alela lembi me ti bomoni mama Nadine bola ba video etamboli par-ci par-là ke bokabwani parce que alembaki na ye alobi soki na bina vanda kaka na tala bana na kokufa bana bakotikala mama Nadine bola bravo en tout cas sololi na kitoko okokufa bana bakotikala bakosala vie na bango vie une seule fois maman il faut bien profiter le les jours ya mariage civil na yo mama Nadine bola kitoko makasi bana wana bakoyeba ko mama na bango za toujours mama na bango papa esobe aza papa na bango akotikala papa na bango mais yo akoko bali na mobali mususu ye eza nango problème te parce que moi seigneur tout na vie mama Nadine bola moi seigneur tout na vie bandeko nanga alukaka zala kaka heureuse mobala ko luka zala heureuse moi si pas ko luka zala heureuse mama Nadine pa papa esobe na biso azala ki na ba problème ya makasi abebaki tellement papa esobe alakisi bambanda basorti nyonso bambanda bagroupe ka ya théâtre na bango nde bajuaka mwasi ya batu alemba tie komi na niveau lelo bakee na civil parce que mobalo alingi ye na bana 4 alobi na kobala o na kobala religieux o nanu babala o te amenie na civil parce que soki na papa esobe bakendaki na mariage civil balingaki bakende boye te elingaki koma na baprocédure ya divorce c'est que papa esobe ko ozwa mwana bato vanda ne ya ofele oyo ka vraiment ya ofele boboti ne bana 4 ya ofele siko mbongo papa esobe bande kozwa o bande kosala nango nini tomona mobali mususu aza na mbongo wana eza pona mwasi na bana pona famille na ye mundela lobi famille na ye eza kaka mobali na bana na ye na mwasi na ye malgré to aider na biso ba famille na biso mais to tala na bana est-ce que bana nga balie est-ce que mwasi na nga aza à l'aise yangwana nde mundela lingaka papa sobe kolela na ote kolela te za makambo yaka kolela teza buzoba na o soki lelo zangi mama Nadine bola eza pona buzoba na yo moko osali mabe ya trop tellement ba mabele ki mwasa bato alembia komi na suka bia bona bela AVC a préféra quitter ndako na yo tie komi ke mama Nadine bola ala exception mobali mususu tina ba internet par-ci par-là parce que alemba ki ne yo aba ki ne yo a préféra ki susu yo te yo tikalika ersi papa ba na ye azo vivre vie na ye
Maman Nadine bola vie ta vie. Maman va vivre kaka. Nzamba lola pambola. Yo monde boko na mariage civil. Ba mariage religieux semaine wala tozo ba vidéo lisusu ya kitoko cuisine yani kitivi. Maman Nadine bola yemoko kotindela ngai ba vidéo ne ya mariage religieux boko mona ngona kati ya chaîne ya cuisine yani kitivi. Ndenga tozo sala toujours musala na biso. Ba vrai na ngabo commenter bo aimer bo partager vidéo oh parce que zo sala pasi on va dina moi ça batu 20 ans aussi bakape mbongo quel mutema mabe abotelo pe bana 4 bana kitoko quel ki mutema mabe est-ce que maman Nadine azaki mabe botala vraiment bino mo bande kuna tala bota maman Nadine ta moi ça tonda misuni ta moi sinjoto balobi moi si nde njoto tala moi si kitoko tala kutu ni couple na papa sobe kolela na te kolela te ozolela masumu na yo ozolela mutema na elza mabe tellement lobaki ke mwana mwasi okomeme tina suka osilisa ye nzamba lola okeni maman Nadine mawa omoni un jour eza nzambe 99 jours eza mutu papa sobe jouer na maman Nadine fort mais nzamba lobe komi tanga longisa maman Nadine bitumba maman Nadine bola nzamba longisi ye exaucer ba prière à moi ça batalela longtemps femme fidèle femme fidèle, femme ou avanda na enda kuto chikala komona mwasa papa esobete na ba internet mais ti maman Nadine bola bimi parce que trop c'est trop. Oh yoka vraiment trop c'est trop. Yewana. Papa, c'est mec na biso sika umela toyambi yo papa umela memi maman Nadine bola na civil. Semaine wana kunezo ya religieuse mobala zalakande boye ba félicitations belé na chaîne à cuisine ya Niki TV mobala zalakande boye faut que na likamune bandeliti na suka ata bota 4 ata yo po bota 2 soki bobaki susu 2 et que ça la kitoko bosangisi bana et que ça la bien linga soso na ba makine ba vone na nga on memela kibino wana que Dieu vous bénisse.